Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ayoki abengi, abinga na lobate ba yebi pete ke na chi appel. Ba olela ke Belvia azana makambute. Bianca qui parle. Abi tozo souffrir si la aza pro. Biloko o azo sala non, eloko asaki. Est-ce que na karaoke ndezaki plein bongo? Dima puta fille Belvia ngela tsabatona na nyonso. Là, tu m'as pour ta belle vie, besoin de tout le monde. Jamais. Azop sans charge te, alo bande vérité. Wana na kondi mangote banda le loti lobby. Ingrate. Ingrate. Aza ingrate pe esoye. Et dérangeant qui est penza. Atika ko azop sans charge te. To contribuer. Ba 50 dollars to pesa kuna ba transport to futana ndo futela biso. To bossa na te kinzamba zali ko to ba vérité. Yango émission pour qu'il répondre faire que quand jour moko licencié aux aina mambosa à tes jours ango o esenga ke bolola ke akoka na ko ya ko répondre sima yo yi do bo fanda pour BBC je m'en fous on a traduit na justice mais faire traduire nenga pardon pas qui m'a rappelé d'accord non na ebisio finalement pas contre prison ayebi ndak nanga bien elle connaît mon adresse non qui m'a finalement tu es sûr So jazz Kavolo. azan poli le bagi pe que vous avez charge à Pamba finalement charge à Pamba il y a Marie-Jeanne vous avez charge à Pamba vous pouvez ça contribuer dans une PT vous allez encore une fois et le ko qui Marie-Jeanne quand on contacte les Cameroun tra pour na yo tellement improductif net yo et vous allez sur improductif qui kuna o yesu na bitumba tout la mérita qui nanga ba diaz ay botu na ba question te on peut ça plus 100 francs na ati. Yo te nazo bato ba kena ba bengan on dit pas se gagner des millions comment. Mutata mutano pe mutata 100 francs na ati. Nanga ba Marina azan poli. Voice azo seka penza modèle botumbiye ya gola zando ki penza na ba makambo. C'est-à-dire que ba fanda ba tala ba yebi nini oyo elekaka. Ah oui. Batika trafic d'influence. Parce que yebe asenga de pardon a tependa oboya. Mais asenga pardon à l'immédiat le même jour on a payé mon somba 100 pièces. Aze le côté Belvia a changé no kimbamba la mutuka na wana po eumeli li benda kilo wana. A changé ngo dit Paul ba moi je suis licencié. Nazui ba diplôme nanga ba diplôme ngo nyonso ozwa secrétaire à Ponda Limbondo. Mosco a pe ba longoli secrétaire. Bon Marina te ezam ko se défoulé à lo ba bien pour azana problème ya famille. Quoi encore? Pour ateka nous prendre papa na ye a même batata moi si na justice batata moi si ba laquer là oh c'est normal alors ba ko se défouler pour na bela fait ba benga na ye non salut chef na derrière Jérémy ce qu'a posté pour na mito na benga mon na Jérémy au belle vie tout goto et lombe atika la ko meme tata na matadi mais voilà bonjour bonsoir mes chers Congo Liziba TV ala ya Kevin Pandale Kecho autrement dit les mannequins de Kinshasa mopandi sango ya solo merci na ba abonné tout les émissions na biso ba vérité awa na kati ya Congo Liziba TV meilleure chaîne Congo Liziba TV chaîne na biso Congo Liziba TV o ezala kana bino sepesaka bino na makambo nyonso o bato nyonso batala kango surtout ba papa et ba mama et ngala za mwana ba mama balingaka nga mingi maman batala ka Congo Liziba pe ba sepelaka nango et le trosala moi lisolo mona ya gola magaza mutu pasi to yena eso ana kati ya Congo Liziba TV. Là je vois mon sponsor FBT Misalande transfert d'argent o ya papa Paul Fiki pona maman Nathalie Fiki pour la PC va monter jusqu'à Mozali sans oublier na immense molinga qui finit pas dans les questions na pas linga notre il y a Gisèle et Tati maman ça c'est monté ma prince Giclo winner ba na ka tele na so moni pe na ngai bobo kechu King Palace tellement kitoko o izala wala pinza isala kama mba kitoko tola la kitoko za la bien et sans oublier Arivonia pe na nga partie baraka de ya ba petit nae aso la kitoko cette boîte za na ka Lubumbashi za Rivonia clair to za na ye ya gola to me kepi ko sola to panzanteke to misago panzanteke boni ya gola bien que tu rêve na bangoto de lo qui ne fait ba mini
bango bakende na bafeste nga na ye na couple mpo eza mambo bitumba te bango se faire justice donc faut tobibatela ntanto otamwandi oza deya na couple oza prête à tout yango wana voilà toza no lelo esali plaisir surtout na baabone na biso ya Congo Liziba ava tobanga message ino opesa nano na bato tu batala na kati ya Congo Liziba TV. Merci beaucoup na balandi nyonso tu ya Congo Liziba TV na confiance et fidélité oyo bozalaka nango par rapport ya ngai sengaka pena kena ya koleka nga mpe nazongiseli bino yango ya monene koleka yaka beka bengele quadruple P en direct de Paris motema ya Aurélie Bindi la 6e dimanche junior Mwanza babi pena leka pa lekechu au démarrer bana basi wana ngayo na ye penza na sa pena na ye pena ko répondre bango na babaku nyonso tu mbote bele mikolo na benge ndoki na ba aussi la bisalo wale ki batutu na pesi pe mbote Michou la chef-ten. Michou la chef-ten. Voilà, merci. Là, je vois quand tu dis Michou la chef-ten, Oyo Azalana, Solarabien. Je vois aussi Naomi Lokwa, ma fille. Voilà, Bana, ma pizza. Sola Bega, Kagada, Gilera, papa, c'est comment la ligne Rabaroto. Aussi, merci beaucoup pour la Kabiso. Bientôt, là, beaucoup de signes à Storm, sur la carte de Lake TV. Déjà, beaucoup de la Matalana, Lake TV, ok, bien. Merci, surtout, on a tout le monde à la Matalana. Les gars, comme il y a un go, les salles à plaisir. Maintenant, les cas, c'était. Non, c'est les cas, il faut les créer dans la somme. Quand il va te voir, il y a là. Peut-être que mon frère va battre. Étant que chroniqueuse oyo babananga surtout ba mama ya babako papa na bato belé oyo basekelaka na yo pe banano otali film Nzuzi ndenge nini on a film du monde ok ko eza pena ke actrice abandi chef Mokondi abandi depuis ebandeli suka ni lamba moko na lagom moko esali mate. Ah oui. Tout le monde a qui abandonné na pasi après ba yeko bonga pour peut-être ba utembo kat faut ba zoper attitude à Kinshasa ba yepe faut ba la ta pantalon mais tout le monde ndoki ici la robe wana kaka premier épisode tina 10e épisode li papa wana suki wana andoki donc asa vraiment ndoki eleki linga banda na bota ma banda na banda ota ba théâtre nga na yebi ke tango mutu nyonso to banda batie na pasi omona suka peut-être ke akoki obonga na façon mo boisa po to mona malandu azali mona musala robe na ye wana premier épisode tina dernier épisode ezalaki mpe mbana nga liboso komona mwana musala wazo signer ba patron kokota na kati ya chambre ke bola muka air na nga obongisa ndako ekoki to na ntimba na Nzuzi bauti mboka na robe na bango baya nango yango na ba vivre nango yango na ba bineli ya windawa merci beaucoup na mabiti yango wana nyonso ti suka donc na ko comparer si la na mutu te lelo na pesi maluba ya pauvre mindondo raison alobaki atunaka na génération na nga to na ba génération ba bana o babimi abaki na moni mutu te ona kokyocha à part si là donc tonga ba mutu te tozo kabola te o mwasi na mobali te parce que si la minito asali biloko o tida mi kolo mi bali o bazaka ba pouvoir que ngande président tout le monde yango te donc si la leli bango tout donc depuis papa wana ya salon akufa papa titenge sana pona ngai kono no tia na minute oyo na sima papa wana za producteur eza sila bisa po yebi osangisa aibo jouer moko ni papa wemba ezongi ni papa mo bateka 3000 ezongi na ba 6000 na ba 5000 la gomme mo bato ba bosanaka po ni sila lataki yango baroba ba malandu ezali ba 10000 ba 7000 kiko tuna ba taye comme ka 15000 20000 malandu yeyo ntimba yeyo Nzuzi yeyo c'est si la rara. Ça veut dire que si la caca lelo zamba ba si j'ai ko débattre là je vois maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour et sans oublier encore Yaya Gisèle et Tati maman ça c'est monter ma prince et Jupiter il y a pas de comme toi Yaya na catalogue donc dans les cœurs zaki mais mikolo soki ozengra osunga batute to bengo peut-être aux joyauté et ya ko la psenga de tout simba après ba sauter to pesa makambe mo pesa suma kamute to fina bino là je vois le joueur Jonathan Bolingi déjà plus de Bibi na kati équipe nationale après musoni Jonathan Bolingi il y a un problème que Jonathan Bolingi n'a pas essayé de aussi que à mon vieux que j'aime beaucoup Trésor et Poutou
les jeunes habitent pour solo la trésor et pour tout le monde de cœur Oscar Marie tu mon père d'ailleurs Oscar Marie tout cela dans tout qui intervention moko et tout les awa les bandes comme ça ba comédien tout maintenant on n'a pas il y a l'histoire que nous aussi Shadrach achela biso image moko ya actrice moko na comme ya Marina et tout mais quand on analyser na malobane et tout son juste après je rends détention mais malgré ça Karine a dit décis c'est Moussa moi je m'en fous au BBC je m'en fous elle a traduit la justice mais faire traduire ninga qui m'a rappelé d'accord non na ebisio finalement pas contre prison ayebi ndako nanga bien elle connaît mon adresse non qui m'a finalement ndako nanga tu es sûr au moins on a ça qui on a il faudrait les refaire je les référer encore centre forme de procès na regrettable na posa je les dis na regrettable na regrettable on te ba lobo et faire ba lobo moi je m'en fous en regrettable s'il faudrait je le refaire encore je le referai non ça lango et non ça lango na qui manda kunanga Jésus est bien gâté j'en autant tout na non ma 2-3 personnes bo soina bon ba non cette fille elle est comment ngala qui manda kunanga au moins on a dit que nous avons justice na yo loba na yo samba ba preuve nangeza mais justice il faut porter monnaie on va compter là pour mes athées ya moi économie na on a parlé nga samba na ya s'il faut me bimana on prend mes athées jazz ngala ki manda kunanga Karine parle loba qui peut que vous ba charge à pamba finalement charge à pamba il y a Marie-Jeanne vous avez charge à pamba vous pouvez ça contribuer dans le PT vous allez encore une fois et le coup Marie-Jeanne quand on contacte les camarades pour na yo tellement improductif et vous allez sur improductif on a on est sur bitumba tout les mérita qui d'ailleurs des gens na karaoké on t'a donc pesa mutata transport à galate au moins net nga j'ai quitté chez moi en Guinée tu vas non répéter kuna de la marche délicate la pauvre transport nous aller retour il y a chaque jour donc aucun na transport nous ya olia yo moko tout c'est toi mutano pesa mtu 100 francs na ati yo tana zo bato ba kena ba bengan on dit pas se gagner des millions comment mutano pe mutata 100 francs na ati imagine toi que Marie-Jeanne qui t'a kauka j'étais kauka jusqu'à aller tu connais délicate non Angela Mai contre le transport et puis des fois vous finissez peut-être 19h 20h ba transport il faut comme au kata ok na mbongo no zonga na mbongo o melima na mbongo na mbongo mais nous peut nos visibilité ni nga zo de visibilité à YouTube tango visibilité ni inga kenda kuna parce nga linga nga moi j'aime la gaieté en fait et nga na za genre à bateau yo en fait j'aime l'ambiance mon ambiance wana c'est bien autre chose marinade et Marina et ndalobi concernant marampo ya karaoke a pesa sa vie na ye même ça qui ndeko na biso Jazz Kavolo un produit. Nangamba Diaz a eu tout na question te. Nangamba Marina a un poli. Parce que je crois que Karine a une naïe. Et naïe puis dans le baquet, il est la fierté. Il y a un beau carreau. Parce que c'est un grand modéliste. Tout le monde qui n'a qu'à remettre Fati, l'autre boy, Fati papier, l'autre boy. Tout le monde a une photo pour dans les pamba boba Marina. Première fois que ça. Au premier la maman au bango va bêta tout le drap à priorité privée na bango maman livre que tu as commenté pour photo exacté Bosco pas président qui ça ni ils ont une gratitude na moté mama bé parce qu'on dit qu'on répondre na haine nyonso ah bon nga iso na quelque part et le soit qui nga ba tout nga on émission na boya question na ko échapper ngo non le baké na yeli yango te peut-être na ko répondre na po ni na za quitter kolongwana na karaoke a surtout kaki kalongwe parce que yebe asenga de pardon au pardon a tependa oboya mais asenga pardon à l'immédiat le même jour asenga pardon siko andiba kite ke Karine pa ndazongi na ndako a désactiver bango na groupe alongola bango ke CPT na acte sali a retirer bango babiloko ezango Bellevue qui est derrière Bellevue qui est derrière pour Bellevue pas tongara oh Shadrach Bellevue a tongara bi ke ma ba coupe ba balati ma puta likambo botu na maman Thérèse a répondre pour maman Thérèse a tout na pe Karine pas la comment au la tsanga li puta au Bellevue a pe ça Karine pas la bi jamais yé ayana
bima puta na ye awa pona kosunga na idée onga na zanango pona karaoke. Oui, oui. Parce que ata sponsor tango abimaka. Sponsor ayaka te mbamo a proposer yo. Yo poko fan doke luka muta na zan posa idée na ngana salelo oboye sponsor aya bibi. Siko Bellevue tango na pesi mon exemple na pona na répondre. Bellevue tango aye a lobby et mbaputeze aye 10 pièces. Maman nani Karine Palaye a expliqué bato poto batinda maputa. Bato Kishasa batinda maputa. Ba sponsor pe ba pesa maputa. Déjà ça loana et c'est ngaki mon bon na bango salito ba lo bateke ba bando ke ne salon bango. Dike tu nga place on ebi ke no zoate no kete. Bezo ki net Marina bezo ki a se défoulé na ye. Pourquoi linga trop. Bon Marina te ezam ko se défoulé alo ba bien pour azana problème ya famille. Quoi encore? Pour ateka nous pas papa na ye a même ba tata mo si na justice, ba tata mo si ba laké la ye. Oh. C'est normal alo ba ko se défoulé pour na bela fe ba benga na ye. Non ça. Ba benga na ye bato na bango mutu ba lobaka. Bato na bango mo bateka makam na bango. Moi na bango journaliste na bango ko betox o. Tango alo ba ke azo souffrir kuna ba nyoko maka asenga ba bakuku ba kabela ta ba 2 giga. Li papa ko la frire. Mais basala kuna bazo souffrir. Bana na bango na ba Bianca. Baza ba journaliste kuna. Mais au moins na journaliste atindeli abakuk voice. Azo seka penza modèle botumbiye. Ah ya gola zando ki penza na ba makambo. C'est-à-dire que ba fanda ba tala ka ba yebi nini oyo elekaka. Ah oui. Batika trafic d'influence. Neti là-bas. Tika trafic d'influence et puis na ina le belo moko là-bas le bin émission na bi nazo bele la ministre à justice ata la likambo pona kangisa mutu to sambate babimisa mutu. Parce que hier déjà Bellevue hier mutakangisa mourate. Parce qu'elle parle pas aussi de moura parce que moura ata dans commune na parquet bayakate c'est que a lobingai. Ko Marina na ina biso que yo kangisa ngate poza. Abia kangisa yo yi ministre justice la ndela makamba ngo. Abanga inga po atanga ikomola ngate bi no ya yina makamba makasi. Ngasko na répondre na tangi komono laba otikala ko kangisa ngate pe okokangisa ngate ozane lokote. Pombongo o Bellevue banda ko liesa kuna ba $500 yo ngoko kate. Pourtant ba senga otambongo convoi spécial $100 moko. Obima libanda ozo ba $20 na ba $20 ba pesa bino ba za ba 86 ba pesa ba $20 ya ba ya mutu na mutu ya ko surcharger dossier. Marina zaki éclairer o apesa ki mutu na likambo wana avant Bellevue ya. Mais tant on ba ke to sambite justice eta mboko po justice ezate. N'est-ce pas que yo fandra na prison te yo fandi moi musalo yo tika Bellevue fandi o memeli ça Bellevue fandi ba tuni question à répondre ngapa na répondre ba tali makam na biso to lobaki ngasko na accusé ki zenga laba que asali émission a bana kangisi ebo ke ko bimission dirait pouvoir eza yo justice eza yo Bellevue banda o gangele sur place que yo sali bongo ndeni ba pesa on va longo ba aleka pa nini ya soko tota émission les ala ke loba ke bazong son siko le quoi non les kana émission na loba mais et la sabatu déjà pour ezong à 0 depuis ba kanga ti le ba yebeta ba ka ata bo booster ngoto yeba otikala ko kangisa ngate dossier pezaki ya yote dossier zaki ya Bellevue yo zaki éclairer pour $100 ka ya yango pour nga ke na prison na yango $100 ya yango bo sangisa ba mbongo bazo pas décor $5 bazo pas o wana $5 ki jour la ko tapesa te ko vo do pas pesa ta nyamanga $20 mais maître avocat baxi ndambu ba pesi mbongo yango ye izwingai siko tango yo ba justice ezate bongo ba tata mwasi na oyo mema na parquet général pona lupango ndeko na bango mobile po biso soto yebi na ba coutume ba famille ezala keto maman to papa kufi à 100% neti bilo à 100% bana bokoki ozo eza mbongo bokoko zo 80 po eza lupango 20% ya famille so eza bilamba ba opesa ba maman biloko ba maman nde ba kanisa kete abote pe ba basi bazo tali puta oyo siko ya s'imposer ana ya mobile azali bosone ya mobile wana azonga kasima ya mimonaka mais na mbongo lupango ngo ata 1 mètre carré na kimpoko 17 asomba te kwa locataire yanda kwa $150 na ngiringiri ayo afutela desa awa ta studio na ndimai aya lingwala na ndimai no Marina là ba oza eloko te ba lelo ti Paris
pala aleki yo makasi pasi ezaka babenga na yo alobi aussi ki alobi ke soki abiki a refaire tali kambango oyo asalaki afala ngo peli susu pe otika kosenga Karine pala pardon te ata sengi pardon ta zeloko te batata mwasi ne kuta senga bango pardon ta ndima malédiction et bon so sengi Karine pala pardon te sengi wani yango omona partout o ya otaka makolo et simbaka te poani famille léger lakela otika na malédiction bon lupango lié oye pa Belleville omitie chef omitie ozalaki otongi batu odivisa batu na Jérémie batu odirija batu na Belleville batu ngo bazomata bakomi o baza lelo likona ngo yo babenga na bachaka na ba film te ni na banzonzi ni na bagag ni na banini abela osala te babotolo tina kokomakezonga licence ngo yo biga moi je suis licencié keko luka bureau suka ngo suka le secrétaire ali pa pondo limbondo na male wa Belleville ya gola tu risques de trop parler les choses kasi nazo lobati suka nga licencié ba parents nga ba futelinga mbongo na komi mpo nga boya na classe na sisi na boyi na lembi na ko kasute na bona nga place na suki siko bango ba micha bana papa non bana papa do botangi polo ba moi je suis licencié na zui ba diplôme na ba diplôme ngo nyoso ozwa secrétaire apondo limbondo Mosco ape ba longoli ese asa ndeni po ape na mobilité Kita na kama olobiki abike les atika koloba ke baku ba finga la baku batika lo finga les ate oh baku to famille ba famille boto atika ba fingi bazolia gâteau ba fingi Lisa petaki ba fingi Lisa chenzembu na ye asila bisalo awbina na ye a poster nga kutuka nzembo ba yembelinga pas bienvenue bi yagola ye wana yagola Mandela ye yo combien de personnes bazon ba utiliser son wana bonsko ya yeme ici la bisalo chef na derrière Jérémie ce qu'a posté pour na mito na benge mona Jérémie au Belleville tout goto elombe atika la ko meme tata na matadi mais Jérémie a memie Dubaï a bétissé ba tout place faka bété azong c'est a honoraye a commis au hasard lelo parce que bango ba ngaba comme c'est molili ya lekiye et puis yé Lisa ana mobali siko ti Marina a osamba na bato bana mibali ta ezate et baza engagement na wapi ana mobali te muto asime ba propos abike lokwa na lesbienne na lesha ba mama bato ebele ozwa mobali mukoni ozwa mobali te ngana na mobali Lisa na mobali sila na mobali Jérémie na mwasi siko yo Marina laba sans mobali sans position sans nyonso mbongo a famille osuki locataire na vie le kamya carton so songona lobakango ye Isaki ndeni laba loba omoni bango po bandima makambo te bijou la reine nga na zongaka na yoka ebele dernièrement na betaka le soir dernièrement ba auto fanda na réunion moko o ba fandi Bianca ba fandi Jemima Ibeli ba fandi Prince Luamba ba o fanda pena ba bi tout ça là na biso be émission oui on assume si là andoki et puis yagola ba matière a bimisa ndoki moko na bango zaina bango ayoki abengi abinga na lobate ba bi peut-être na chi appel ba olela ke Belleville azana makambu te Bianca qui parlait habite ozo souffrir si la aza pro biloko o azo sala non eloko asaki ba ondima chose grave Belleville a kati côté na sali émission un message on a lobby a tourni ba message ça Belleville a tourni Bianca est-ce que o yago la lobby est solo Bianca tindi voice azo sekabi bola ndaya bola te na lobi na nga bongo te anzo seka ba journaliste na bongo eloko beti e bombi e penza ozo mona do bandi makabiso ba yebi Marina la bande asala ke Jérémie alongwa likola ba soso ya Belleville pa sombite biloko maman Olive azo pesa bango pona mawa Belleville koto e kokomela ngo ganka filme ke afuta ka batu na fin de l'année apesa batu so maman Olive atika opeseti nanyo abimi sous les lois ba keto zo sac mo lo soto ka bola katikati azate maman Olive atika opesa atika ko pesa penana ta de quoi tu es capable par rapport à mbongo nyonso oyo lié batonga tindo pesa mbongo ba ya ba lo ke bazo carton lo ya soso ba kaboli des personnes parce que baba journaliste ça va souffrir kuna ba ke journée mobimba ni mbongo ya transport biso to yeka lobby to banda be mission kala to so ta récompense ya mabanga
omona ke mutu na bino penza o beaucoup misaka ayebi bino nyonso mais bango ezaka zwa ke eso melanga lipa zwa ke eso tala batongaka omona journaliste Jerry Kobetox afanda Belleville yo OK afi Belleville OK comme on est kandi bilexi ndika na kitenda bayombe pa muyombe ndika Belleville yo ofanda na yo oazo lobelo lelo yo bato mususu boza ba sans esprit le quoi ba Jerry Kobetox lelo yo fanda comme journaliste ya bela mais yo fanda vie azwi mbongo apesi Belleville yo fandi apesi Belleville essaye bima libanda somba lipa na secret parce que Jerry Kobetox aye ko sa filme pa nanga alelelo yo komi mwana musala ba journaliste de famille libota boa ba mboa boza vrai ba mboa tiko yo fi au Belleville o manipuler ka bango ozo nyoko na bana bato po anini yebisa bango ke naza nga na compagnie te o ezaki trafic d'influence na la kisa bato ke nga Belleville naza po ozate po bango tala bato ba olongwa pa na yo so nga yo banatiki natiki penze komika ke na sali film na nga na fandi parce que leke yo ba film belé kota mutu kuto oyeba te ke leke li solo te loba o aza kata film na bi ke awa na jouer histoire alek au fanda ka okoma non to monite ke to kuteni place mobo nga kuna koma ba film nga kuna sara boye o tikolo komisa batu ba misala note tout le monde a frère na yo tout le monde a sœur na yo bato musu ba mona woka na musika o mona me nga na li anosani moko na melino masanga na eli kola canapé no na matina lali na lingi 21 22 na ki o misala te ke nga le kechu o a collègue à Belleville parce que yo pour na compagnie tu payes les gens o collègue na ye o salisa ba film o collègue na elle est rien fille au Belleville voilà tous on a intervention ya ndeko na biso Marie-Jeanne et tous on juste après te azop sans charge te alo bande vérité wana na kondima ngote banda lelo ti lobby atika ko zop sans charge te to contribuer ba 50 dollars to pesa kuna ba transport futana ndo futela biso to bosa na te kinzamba zali ko to ba vérité ba sponsor so ba ye wana ba yebi ke ba pesi yo mbongo po always pass ba pesi mbongo po always pass po na biso nyonso obimisi mbongo na kata poche na yo te ba sponsor batandami wana 4-5 nga Marie-Jeanne Bololé na zui infraté ba sponsor wana ba pesi mbongo espace wana po na biso nyonso sikoyo contribuer na nini eza injurté rien que la vérité namoni kama vanda awa esi otala ninga bengana ka yo te ko bengana te po na lamuka na te na ke ko senga eloko olia to mbongo na ndaku na ye ko bengana te mezaka muto sala neti ko te mo ba mona yeso ndenge nini kwa Zolanda Marie-Jeanne wana aza ingrate pe esoye et dérangeant qui est penza yango émission pour que répondre fait que quand jour moko licencié aux aina mambosa ate jour wango o esenga ke bolola ke akoka na ko répondre sima yo yi do bo fanda ki bo monter bo tongi na ndako bo raisonner o monga to ba yambanga nga na loba a yo tomba o yambo o loba b bolole ya kana ibsona oh Jésus pour ton information tant sponsor azwaka mutu c'est que asepeli na mutu wana amoni ke ba même esprit ba sepelani na maloba o basali yango basali na peso exemple ya patron na yo Belleville parce que sala rakuna tango maman li va proposer ka yé ko ba proposer ka été e uta pa modero de na beta bino ngo boyoka akomi o akomaki soit disant ka komé ko koma batu ba kombo kasi boleka pe boloba ke ba sponsor de ba pona ka yeti boloba te po ani parce que pas vie ya Belleville zone mbongo te azwa eloko te apaka ba boko le azananda kwa liaka asokolera vie ya ba kalesono ba soutien azwa eloko te ya gola bongo siko yango na lobi no boy nga ya gola na pesi $50 na nga contribution na sengi pardon ya acte na sali bolongo linga na nde na yebi mpala angaza $50 zongisi
pourquoi ni là ambibi si peut-être que pour mon cas que ba ma yele parce que là ba assumer que a dépenser ba transport na ye ale yo yé na lokuta mususu boyoka na bien te yambo koma pour partout to comme mon binoka de em subo meka de mungo to yebité comment yo no ba ke opesa ki $50 na yo na maloba na to loba bongo ezondira linga bimisa Karim pa la ze lo côté ozomona sikoyo o 5 sponsors ba yaki ya yo to tia ata moko fa ba pona yo peba pona yo na zongisio na maloba na loba na parquet ke yagola lobi na za masoko etimbuka oui oza masoko etimbuka wane ye nani bolole ka accusation na parquet zaki yangwana na chef konzi kuna ba masoko etimbuka elakisini mama tellement na mpandi procureur papa na kuna a comprendre que amuté o etimbuka pe poko ko fa na kiti tani ngaka sieta o pona la titalo oh Jésus voilà bo comprendre ngana la titalo ba sponsor ata bazaki 10 ba pona ki ye elle quoi Jérémie a longwa pa bino pa mona bino flou aya na e pas la loba sous inspiration na ye a continuer les loti à reconnaître bolamu ya sila na peine de temps on va comme na ye a PC 4 super wax mais Bellevue ata nzulu câble a PC te pour ebe que Bellevue a un grand amolili ende mona bino bo amolili dete ayela ke lo mona 3 ans to ni la chaîne boy to pa pesa ka li puta gasala gâteau te lo morbe gâteau so lo ni li puta te super wax 4 et puis à ça une surprise wana kende ka ko kinela Bellevue na restaurant mais o penza bongisi bureau maman na ye azoya abi eza entre lisolo a DG na DG so za DG te to solo la te parce que Bellevue za ki DG te azai collègue ya Jérémie siko awa eza likambo DG na DG et puis yaya na leki na ye ah nzambe donc mamuza minene yo tika trafic d'influence ko cheki $50 o alokuta parce que na organisation on a ba sponsor ba chaki peke kolia komela po bando ke nango tongo tipo quoi ena ba transport na bomoko ba bazaki na lokuta Karine Pala escroquer bango lokuta ba escroquer bango kwa Karine Pala lesbienne taza femme d'autrui femme mutu femme légitime mère des enfants oh mokozi Yesu aza femme légitime ya mobali na yesko bino ba femme légitime ya basi na bino bonde bona pala respecter za mwana za na foyer na ye tangu yi azoya ko sala makambo mwana azomona teke mama yo ba mambo lokuta parce que maman nga boya lo baté a collègue nga de service a muninga nga to sala ne ba théâtre les a problème te na sambela ka e ku fenga katsa mutema diaz na ye émission te a yaki po ebeke ba yaye faut pas to banga mwana waza nani na mboko yo oh Jésus aza nani ye fiyo Bellevue tout à tolo ngai mama Olive mama ro lelo biso to sana yi aze lokote bozela bobimi bizengi pona nga bobimi ba vrai humain poka bino basa motema mabe pona Theresia bazo yima ke Theresia ayo lata liputa Bellevue po anini yaza famille a Bakouk ba wela ni nango kasi po Bellevue apesa ka 10 pièces pona batu na ye ya bela pona karaoke dans sepeli batu na nga balata maputa oyo 10 po ba uniforme ezaki ebele ba maputa o ba opesa bango ya ba cadeau nde ba pesa bango ba liputa ezala ebongo est-ce que na karaoke nde ezaki plein bongo di maputa fio Bellevue ligela tsabato na nyonso pe balata maputa Bellevue besoin de mona jamais ana paie mon somba 100 pièces aze le côté Bellevue a changé no kimbamba la mutuka na ye wana po eumeli libenda kilo wana a changé ngo azala modèle a koti pena ba place bon botondimi ke te Bellevue a telema ine loko la ta chaussure ya combo to mon yo po ye eza zando na zando so ya kwa makambo e comme na niveau mitema mabe derrière makambo c'est Bellevue. Arrête ça. C'est Bellevue. Qu'est-ce qui n'a pas makambo que ça? Et ça Bellevue pour Karine Pala a appelé Batouya. Ya nini? Ya biso ba Bakouk. Bellevue déjà fait ça qui passe. Na pesa exemple ya président d'être force temps wakufaki. Bellevue a fait ça ordre ba pesa cotisation té. Pourquoi? Kasi pour ba mona ki ke groupe ba fait belé o ba yaki sur place wana bazaki ba Bakouk. O ba kenda ni média. Soni tango bato basali émission et puis ma nyonso atonga ke bima kaka. On nzambe nanga pourquoi? Soni siko tango bato social. Aza socialité.
Expliquez bien les cambia cotisation on a. Ah, télémélara ba va pesa cotisation. Ba journaliste na ba lobaka. Omoni Bianca, je cite le nom de Bianca place de surtout dans les Bianca mon non. Asa journaliste sa famille bota fille moko boyi. Aya na ndako nanga kotonga mutu amema na ndako nanga fefet mayamba fanda na kichutu na. Alia amela asubanga bakuke famille bota. Batambola na banzala. Esika biloko olieza abeti lisolo. Ozomona. Esika biloko rolia abeti lisolo. Yango moni nazonga kitango makambo ya papa wale se bimi balobi makambo ya nani ya kokanga batu boyongo na baki nganga na ye mais papa maman Angèle ayeba kite ka yamba pe ba pede na kata ndako na ye ba melati likola mesa Ziana famille bota na famille bota ka babimisa makambo ngo babini ni tant makambo marié bimi ya papa biso papa wale ça que je salue avec tout le respect na l'équipe en passant l'émission pour nous lamusa batu ba comprendre teka a famille bota non mais afanda aloba ke na sima ko nika ba cage président nae abima nae non comprendre président nae za oh uti poto za na chiasa nani Herman Kasso abima nae teka aza famille bota po na yebiso comment famille bota eyaka ko teka makambu ya batu na bango Herman Kassongo aza président ya nani nga benga Herman Kassongo plus de 5 heures du temps na téléphone appel conférence pona na yebisenga bi awa teka ayibi pa nanga akena kombo nanga na lokuta pona kangisi na olukisa ye tala teka kuta lobi bo pona ko samba ngo na justice Herman atinda $100 ayisenga ke ko longola dossier mais wana d'ailleurs na kangisa ki journaliste sa famille bota teka na tayi papa bango teka ba brique teka muteki poso na Rolande alali 2 jours pasteur moko na tendresse dibinga oba ya na yaya na yaya olela bi yaya to tindi prison a repona muto Rolanda zate toute sa famille pauvre mais ko betel solo Herman président na ye atape bo salaki ouais que le bon point ko salaki oneti nini eza ndenge mo masolo akuna lelo abimi kuna abike bela raison yokola akomine muteki shisha sko benvia na iloko nini ana mutema mabe oyo luka a diriger batu mbongo wana kendo zongo et pas maman Angèle yango to babimise makambo mama yanga na lekaki na lobi maman Angèle bo okendika ko sengi ba mbongo mais bo tubela pe kuna ke boza ba pede bo tubela ke bo ki couple d'ensemble bo melina maman Angèle ti bo lokinda kwa batu akabeli bino mbongo soki bo yebo déstabiliser ngambu na biso na ko déstabiliser ngambu na bino parce que ngana ya na makambo o ba beti lisolo oui po ata tobi tozonga nango tokozonga mpenza na première rue place dossier na ngeza et puis batémoin baza na kati ya dossier na nde tokota badirect ya tozosolola lisolo oyo eza mpena molai mpona lakiso de quoi baza capable famille bota bakofanda batraité oyo de loko moko boye nga zela mutakala na nga ti lelo babeke teka bima na nga za bafoto na nga za mutakala na nga ti lelo na zela kango nga ya gola teka ye personam kama na biso akufa kombo te komo manga fleur makinisi ufanda nga ba résite mo ya likambo teka za na oliate ana mbongo transporter mukolo terrasse fois kanga ye machine soki moi ça c'est na bon moyen de mutali alingara ya pona okata likambo moi zonga pa camarade alalaka sate simza machine à quel cas place là la zone ya biba boya la $10 $15 na zone sambongo lobi ba rési atoninga e ka lingi yo na no bana che ba rési azande ko nga lingi yo nga bia linginga azala mo malamu nga bi okay nga tikala wana na liati ine tuna ba rési to somba ba makoso ba masanga komela alingaki yo tokenda matanga Miss Lolo akufelaki mwana na bango mukona yo beta kati akati za tokenda matanga Miss Lolo akufelaki neveu na ye eka famille bota alandi babakuka abia luka visibilité tendresse tibinga Zuma Bishop Miss Lolo ye aye to me ba memi biso to sikisa lokwa matanga za masina
tofanda na kimbuta otolia place basa ki biloko kolia te kazi musala na yaki caméra abanzo filmer na basia na biso nyoso na kati ya vidéo afilme mère na lela yo saka wapi na ya tato sa l'émission premier jour na ndima asa l'émission na nga na bino bimate yaka na nda to sa l'émission ayibi ngasa na iba ke mutu pa yaki abosani longo na ipa na ngai tant que na vidéo akepa janvier yango wana na ina loba mukolo beta mbondo leki pa binaka na makambo ete Karine na makambo lelo ete ye ebele et puis ngai elo na loba na Karine atika Belleville belle vie na ye parce que Belleville ba somi ba kele ka émission ba misala Belleville non donc avant ba leka te avant ba leka Belleville ayebaka na makambo nyonso tout non ngana ke répondre leka ko répondre papa ngana ndima makambo ka pona mutsopi po mutsopi abina zalaki na bureau na sengi permission madame nanga isinga ke osala émission 20 minutes au répondre pour s'il a reconnaître que biso mutu parinaï so mutsopi Belleville atindaki aboya na ye aotika ba na ye masuba na ndaku pasi akenda kofandela Belleville depuis tongo ti butu amemaka eloko te boti butu alongwa koma modèle aza kosaka luketu mikolo amonika azwi akomola ta kilote ati chemise na teinture tala so oza na molili oza molili otali na teinture ayi butu omoni mpena ke non ça va biso na reni wana otambolaka pa bato toyebi ti bandima na ya biso la reine akesala pa Jérémy Gag mais Jérémy Belleville alinga Jérémy te biso la reine amona Belleville aza mwana po andima ke wana mama na nga na kosokola ye na kobrose ye non kuna eza mikolo nde bakoma domination c'est-à-dire que fille aza na eloko na lolemo mpona koloba ozomona mais ntango amoni ke na biso la reine azali kuna abali libala ekufi azali na ndako te afanda na hotel ya bamobali bosali mariage bofanda na hotel ya bamobali mobali andoteka bilorcos ya ndeko ne na poto biso la reine pa yu libala ekufi mobali azongi na famille bapesi chambre na famille kuna na masina biso la reine alongwe eteyaki ye déjà ti libala nange ekufi na obebana na bato moye nazwata chance ya eloko eza te nasala nini akoma ozongala nde mission bien obligé la reine asalaki oyokaki aopesa position côté moko nga nde naza bo abakuka mwana sila ata mutu jas nga naza abakuka a vie nalobaka ngo na baémission nyonso ke lelo nga so nakufi bakotia drapeau ya SB likolo ya cercueil na nga naza penza abakuku de so bakati nga makila sile ebima ti ye moko mamsa ayebakelaka na mwana nga mobo ayokaka te yagola Liliane so ayoki makambo akoya epuis na yaka so nayoki na yaka. Merci Yagola, donc déjà vers la fin il y a exigé na biso oyo et ça moi pas mettre au continuer le soso balasima moi message à tout balandi yo message na bato tout balandinga o eza à retenir eza que tous ara vrai na vie tokoma place toza Jérémy azaki vrai nazaki na ba faux alors alobaki na ki ubunda nga moko na vie nga nzamba za na kozwa lelo aza na hôpital aza DG ndenge moko abito solo entre ba DG na DG kuna zai moyibi mais akomi DG. Merci Yagola, merci na babone na sima caméra zaki bongo Shadrack ozo réaliser pas monter na kasi ya Congo Liziba TV to mona ni mbala sima bye merci.